Bato koleka nkama mibale na mwambe bakufi pe koleka nkoto na ndambo bazuki uto libandela lia bitumba kati na Israel na Palestine mposo moleki elobi ocha to misala mia lisungi ya ONU. Bana tuku mitano na mwambe bazalaki kati na bawei kolanda ministre ya bokolongono ya Gaza bato nkoto tuku minei na mibale bakimi elobi ONU. Joe Biden alobi na premier ministre ya Israel Benjamin Netanyahu akopesa maboko na cessez le feu na bopemisi bitumba na kotala lolenge matata mazali kokoma makasi na Palestine. Ba démocrate lingomba ya Joe Biden bango balingi minduki mitika penza kobeta na mabele magaza. Fonds monétaire international epesi 6 milliards moko na ndambo ya $, na RDC yambo ya misolo G20 ekoki kopesa. Mokambi ya FMI Kristalina Georgieva asakolaki yango na bokutani na président Félix Tshisekedi lobi na Paris epai wapi likita pona kosunga Afrika lezali kosalama. Biden na molongani waye Jill basakoli ya bango misolo basalaki mobu moleki na misala miampako na bokeseni na Donald Trump mokonzi akitani na ye. Ezalaki momesano uto ndambo na ekeke ete mokonzi ya États-Unis alakisa mokanda ya bofuti mpako na ye. Jona Jill Biden basalaki nkoto nkama motoba ya $, pe vice-présidente Kamala Harris na mobali waye koleka yango mwa moke.